Marie-Laure Mwaka bomoni malamu bino moko apesi Karine Mbote na kochola. Apesi batu oyo ya ye Mbote nelengi nyonso. Me oyo ya Karine Mokonzi na Afilora bien sûr atie kombo ya Rafine pe na kati. Me Rafine atiango kaka pona kotia. Po kombo ya Rafine atiango na de kote. Atie na kote ya batu oyo ya ye. Atie pe na kote ya Karine Afilora. Alors Marie-Laure Mwaka alobina date oyo azosala émission pe apesi bambote. Marie-Laure Mwaka alobi peke soka apesi bambote pamba te atangi wana batu oyo bakanisaka ye ayokaka kilo pona kotanga bakombo wana apesa mbote. Atangi pe apesi. Tango apesi aseki. Tango aseki koseka ya kochola. Akanisi eloko. Akanisi eloko. Akanisi eloko oyo ezoboma nde makambo. Oh Rando. Rando. Rando ezo mabamboli. Rando ekumbama. Rando ekotati na Kaleps. Rando ekotati na théâtre. Rando ekota bisika nyonso ekota. O Rando. Rando. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba Rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka Rando na ba oyo balingaka Rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko batu wana bazande koseka. Modèle Marie-Laure aseki elakisi koseka ya kochola pe koseka espoir. Elingi koloba ke bango somo ezate. Elingi koloba bango bazo sentir ke bango nde mutu bazali na makambu. Baza na succès te na net. Baza na makambu na net te. Me bazali na ba plan moko ezo sala bango esengo. Na kanisa boyebi kaka mutu soka ninga ya poto. Soka bimisi lipasa abimisi book. Boyebi à l'aise asantiraka. Mbala liboso azala na mukanda oeza na kaka document me ye azozwango neti ya parti ya kiti avion. Soka tali photo na ye. Atali mukanda ngo ndenge basalelango. Atali papier alobi oyo dollar tonine. Euro tonine. Avion ou bien nini. Champs-Élysées ndenge nini. Ndenge moko esekeli ya Marie-Laure tangu atangi batu wana nyonso. On dirait bakombo na bango evandaka na mbebo na ye. Bien sûr evandaka na mbebo na ye pamba te basololaka kitoko. Babenganaka kitoko. Bakoma na confidence moko kitoko parce que cible na bango ezakaka moko. Cible na bango ezakaka moko avant bango na bango baya kobebana. Me bango bakobebana te soki cible na bango wana akomi na se ya moko na bango to mibale te to nyonso te. Fo akita surtout bakombo oyo Marie-Laure apesi mbote. Bakombo wana nyonso fo ezala likolo ya cible o bango bazokanda. Alors yango epesi ye sourire. Yango alobelaka bongo. Surtout lokola émission na ye azonga na mwa gaz pona koyambaka batu. Bien sûr akoma siko na position mosusu ba série azako sala ba oyo ya kotimola azalaki na batu ebele me siko toza na époque mosusu. Na époque oyo akitaki pe mwa muke. Mais Marie-Laure Mwaka aye ko récupérer surtout lokola média en ligne ye muta kontrola kango ata eza
ya bato boni, me media aligne eza neti ya ye kaka toloba ou bien ya ye. Alors Marie-Laure kuna na ba contact azwaka na ba émission azosala na ba agenda aza nango na mamero ya telefone, en tout cas azali à l'aise. Surtout eloko ya kitoko lisusu bazali bango nyonso wana ye na Miriam Mokonzi. Miriam Mokonzi azali leader ya bato wana nyonso. Mais sikoyo Marie-Laure Mwaka na Miriam Mokonzi bazali ba partenaire elingi koloba bango mibale bazo dépendre lisusu na leader to na ba musicien mususu. Elingi koloba soki Marie-Laure aza bien na Miriam Mokonzi ezali beat moko ya mosolo, beat moko mutu moko aza likolo na bango, batu moko baza likolo na bango. Siko mutu wana aza likolo na bango, aza likolo ya Marie-Laure Mwaka, aza pe likolo ya Miriam Mokonzi. Alors ye mutu azotinda bazala balie. Yango wana Miriam Mokonzi lokola kontrolaka kote wana nyonso, ye pe mutu azotinda mbongo. Pe Miriam Mokonzi aza kaka na musicien moko te kote na ye, mais aza na musicien mosusu kote na ye. Voire même Miriam Mokonzi akoki kozala naba wana na bombi. Po boyebake makambo eza bourreau, eza penza bourreau. Surtout on a bombi, en tout cas na sepeli na félicité munoko nanga ndenge bombi yango. Mais po oyo kaka na tangi eza déjà kilo, sans que na détaillé bino. Po soki na détaillé bokozwa mpeve bokolia ba mino. Mais bozala kaka miso vigila bo matisa ba viol na bino na likolo ya rando. Ndenge na lobaki. Bango baza koseka, bango baza kotala. Baza kotala batu bazali belé kote kuna. Batu bazali kote kuna belé baza koloba. Ba groupe ebele mais bakomi léger. Tokoko tia bango babi ndenge Barcelone ezokozwa 8-2. Tokoki kotia bango parce que nyonso ya bango toyebi. Bango bayebi ya biso te. Muta batami alekio na mayele, en tout cas wana na yebite. Po ngai batu babatama balekanga na mayele te, na doda bango lokola mpuku. Oya boyaki kobima, en tout cas na tjelaki mutambu. Yango wana oyo abombami na yebite soka lekaka mayele, mena ndimite Karine Mokonzi. Ata bango babombami balekie na mayele, pamba te ye aza mama YouTube icône. Mais nazolobela Karine Mokonzi vraiment te, nazolobela batu tu balingaka Karine Mokonzi na ba chinois, pamba te wana ezali mosala na bino. Bolakisa bango ke bazali bekipa mike, bolakisa bango ke même baza soki na banani na sima, soki batu wana bautaka na likolo te pa ya ye moko nkolo papa. En tout cas elakisi pamba, elakisi pamba. Ata babombami kaka lokola makelele. Kuna kaka bakokufela na libulu ya likelele. Kuna pe likelele akolia bango to banani bakolia bango. Yango wana bino boyebake bango kuna batikite, bango kuna bazateke ndenge Jaeli Choualubaka. Mutu na mutu azosala business, azosala makambu na ye, azokipe mutu te. Kinia oya kokipango en tout cas akoyeba. Marie-Laure Mwaka alakisi yango lisusu kaka lobi oyo. Kaka alakisi yango pe atie date po bobosa na date te. Po oyo Jaeli Choualubaki ezalaki avant jour wana, ye atie jour wana pe alobi date ndenge amesana koloba date, pamba te bobosa na date te. Asalelaki video yango. Yango ngai nasali emission yo kaka pona yoki makambo pe na moni yango na kokotika te evandelanga na mongongo na ye tokabola na bino.
alors tokaboli na pesi bino oya kozoya ye azwi oya kobomba abombi oya kobwaka abwaki oyo pe lingi abimisa likelele na libulu to abimisa nyama nini na libulu antuka yokaka oyebi ndenge kosala me bango ndenge babombami bokanisa teke baleki bino na mayele muta bombami alekio na mayele ezali modèle koloba c'est possible ekendeke bongo menga na vi na nga ba oyo babombama en tout cas balekanga na mayele te ba regreta tina babombama na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a ni danger. Donc, on va la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a ni danger. Donc, on va la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.